Non, tu as venu Kassavou. Babongi Sango. Kalato Koroka. Baokanga document ko wana. Okinga inanzela na o akangi zela avenir Kassavou bongate. Bino ba panzi Sango, bino baso les chefs. Wana ali vers Bobolinga Kabanda fait ça Bokonji. Il est très préoccupé. Mboko yango zo dinda. Il est préoccupé. Lui il est préoccupé. Yango wana c'est ça les problèmes. Et si vous avez misala et salama, chef d'État et Gotala, tu as un poste à Gotala, tu as un poste à misala et salama. Tango Gostama, tu as baluki, bazuindo, babengi mama kop, oh, il y a gouvernement mama kop, oui, mama kop, oh, quand on a mutu, bamoni na yiba kelo konanda, gouvernement mama kop. So baluki, bakokite, babengi mama kop. Mukebai, les gens vous accusent, vous, de l'opposition, être derrière des agresseurs de la République démocratique du Congo. On cite Joseph Kabila, Yenda Zamokolo Afse, on cite Moïse Katumbi Tchapo, Yenda Tindarabambo, on pas financer Naya. Tokei. Et pas ya Batowana Banson, Kende Goemisa Bango, Baya na Bilembo. Bemba ebiso tana preuve. Après ça va sous-être. Ngako ya nona biloko bozo ba bongote. Biloko ezanga moto na makolo. Olalika olamuki ofundi moto. Au parole ya likamona nzoto. Na royano la terre. Est-ce que les autres on ensemble avec Mike Mukebai? S'il vous plaît. Organiser marche. Pour na hôtel melandanga. Est-ce que tu on a marche ya Mukebai ya Tokei. Nazo bisayo. Ndekola ngai. Et ali mawa soto kama mboka ndima. Et ali mawa. Mawa. Et puis yango pe mosusu pe likamoso ezo kabola biso. Ya ko pakola bato mafuta na nzoto na likambo basalite. Ko pakola bato supu na nzoto na musuni bango baliete. Bato mosu balie bio mumimboka boyo poka moto supu na monoko. Totika yango. Okingai soska na temi na sali marche pona nanga. Pona na zaka na tamboli awa yo mona ite makamba sali pona kotemela bato bazwaki mandoki. Liboso te bakanga. Tant on sa marche simana yango. Yango nde sisi masasi kobeta teto kenda to yokana po makambo esila masasi ya kobeta ba mosu balingi te yango wana nde esika nde lifute yali ya kota bao basali bisasa ba marche sisi likamboni. Soyons réalistes. Boni osesa biso makambo ezanga tina boy pona ko sepesa bato oyo komi ministre mosoba pesa ya kokakate mokonzi aboka abete maboko po azotambola ebisa bana boko ndokota na mampinga. Est-ce que nous avons un problème d'effectifs dans l'armée congolaise? Oh, je te pose la question. Nous avons. Est-ce qu'on sensibilise les jeunes les amateurs? Pas quota, pas renforcer Mukebai. Tala armée ya mboka nyonso ezaka boyebi te totana armée à tel nombre pour armée ya limbongo. Soko sali armée bato lekelebe ebele lobi bisika bala réalité bisika bazwa li fute réalité ozo luka suma kamosusu ozo ebango. Est-ce que nous avons un problème d'effectif? Nato oye beza po ya makambo ya armée to na tanga bitumba ya makamosu yali o na yebi na ko lobate pona la question de bato ba kosa bosoko lobi baba oh non il démobilise yango na ko mikanga na ngo bango te. Est-ce que nous avons un problème d'effectif? Na 2022 awa Basaki ba brigade 18 brigades. 8 brigades mo za aboni de 3 à 4 millions. Ça fait combien? 18. Na ba sodo bazaki liboso. Bakiza ba wazalendo et ça liboni. Hein, yebsangai. Makambo yele eska mosusu boko sa ba kongomani. Mosa ba pesi yo na gouvernement ozoko ka yango te. Mérite comme de faire la campagne. Ça tout le monde peut le faire. Ça c'est facile. Même mon fils qui est en 7e la zone ABC, banda otambola ko loba biloba loba bongo, a otambola zo loba. Les biloba loba to za patriotisme, Mike Mukebai. N'est-ce pas que Bemba zo yo zo banza patriotisme et sengeli na ya na ban. Person moto abi patriotisme, to net ngana abi dialogue, wana za patriote. Là où nous n'avons pas de problème d'effectifs, bato ba otambola pour appeler les enfants congolais à s'enrôler, alors que nous n'avons pas de problème d'effectifs. Ah, si vous bonisa ma pingandeni. Pour les vrais problèmes, vous les connaissez. Bemba qui ministre de la Défense. Yebsangay. Ministre de la Défense. Arrêtez. Ezanga une intervention ministre de la Défense. Attends. Mukebai. Batwazo loba. Façon bozo mona Félix a géré, on dirait qu'il a gagné confiance de la population. Alors pour démoraliser, il faut botinda, asa paralyser. Ah, pour que les bo attaquer Goma.
Ok, le bon attaqué nini. Bo salabo. De peur que azwa temps. Il y a un bon social, il y a peuple. Oui, mais Mutuna zotuna mutuna encore. Il y a encore des ni. Il y a encore. Ok. Mboka za bitumba. Félix Tshisekedi a uta ko ya réunion sacrée. Oyo ke loka la kaki ba député national. Oyo bien moti. Mitukati. Il y a un monde de Congo. Pour le Balanga été, bato ba ko pexer quand le pays est en guerre. Et pas ibo ba ko laka. Babi misa millions na millions. Ba so ba député mituka. Yo zo ba te biso moto ato ko bangela ita bongisa Congo. Bato ba na soko 18 000, soko 16 000 pour les foutre na bango yeba na raté. So 21 000. O ko so mutuka tango alingi. Zo esu mbongo bula matali, pesa ye mutuka ofele. Wana nde obongisa Congo biso to ko banga. O ngo yebisa ngai. Wana nde eloko bongisa Congo yango wana. Wana za ko boma Congo te ko paso bato mite mate ko kabula bato te. Yebisa ngai. Na yoki ba habité. Oh yali corruption te quoi? Bon, l'exception a budget 2025. Et puis, il va commettre un bon bagage pour en ça, consommer les députés provinciaux. Et quand même, il pas. Et ça, et nous, parce que nous avons un bon nous avons awa, tonga 3 km de route qui tisse à 2000. Awa, tonga l'hôpital au Zombie qui tisse. C'est ce qu'on va faire. On va faire des coupes dans des projets pro-pauvres, des projets sociaux, des projets d'infrastructure, des projets d'investissement. Pour offrir un cadeau à un groupe d'individus. Yo lo basko bo kontia bongo e go bangisa biso poto biso to luka ye moko azomi tongela nkunda na ye to biso to tonga. Ça cette proposition là. Et ça ba kongomani motema ndeni. Ye sangai. Et lo ko bongo ba kongomani ba gonde. Donc à ceux qui en ont déjà à ceux qui en ont déjà suffisamment, on donne encore gratuitement. Yebisanga sikoyo zo bisanga awa te biso to bangela mboka nyonso ya gamba priorité ata mboko za mbongo ebele eza misalo ke na liboso soki mboka komi mboko ya bula matali bazwa ka bamusuba kabila bango fele ba osa musala ba konyoka matongo te pokwa bazwa ke lokote e okabula ba kongomani. Sikoyo zo bananga tengana ko biso to bangele to Mukibay effort nini yo sali pour que mon président Félix parce que c'est lui qui est touché nago sa nini tango kike gome koyi nyonso sofana na motema ya mokonza mboka ponga evaninga ite so effort nini sali pour yo pour contribuer pourquoi bozo soutenir Félix te motula ngangwana pour nani boza ko soutenir ye de kotoke no malembe tokei ya libosonga na opposant opposant na zanze ya kotambola soma kama mboka e okambama ngai mosana nga ko ebisa bino awe ya limabe pe ko bakisa te tala makanisi ngai nde bako sa pona bomisa to sala yango te na sala ngolo lenge nini po yo ndima ngai na sala ngondeni na matali kolo ya TNC na bele kuna likolo ndeko to sala yango. Okingé to so mikolo nyonso tongo pourquoi oh nazolo ba il y a pas de problème d'effectif et ali tolite na opesa te botika olekisa tango likambo yali esika mosusu ezate tolina opesa oyina pesa yango ndeni na ya be na pembe ya okoma na tableau noir na bana osaba croquis po bato bamona oh nazolo Boliwa Congo ezato bato ba ko belela kawana basi ba ngoli mbonga bula matai bazo yiba mikonyonso banani bazo yiba o gouvernement ça gouvernement ni o gouvernement o yoyo gouvernement sumino o ya union sacrée ngana ko posa otanga komba ya sumina gouvernement nyonso union sacrée mosala bango liboso mais to yozolo bazo yiba mbonga mboka bangoli yoka bango le gouvernement suminois a loué plus de 1,2 milliard de francs congolais pour soutenir le FARDC. Premier ministre, il y a une cotisation pour soutenir l'armée. Gouvernement, cotisation. Tous les ministres va payer Simon. Gouvernement va payer Simon. Bon, on a $, va payer 400 000 $. C'est une intervention ponctuelle.
ponctuel. Et ça, c'est une intervention ponctuelle. Elle n'est pas permanente. Et ça, c'est une intervention ponctuelle. C'est là c'est une intervention ponctuelle. Et ça n'a son Nicolo Bayango. Maman Soumina, c'est une intervention ponctuelle. L'armée, elle est là en permanence. Et là, comme Senga, et là, comme Tolela, Yemoko Félix Alaka Yangote, Asala Yangote. Ababengi Saba, membre du gouvernement, a mandé l'équipe, Bangon Sobaboyang. Réduction du train de vie des institutions. Réduction. Voilà. Si vous attendez tant que vous avez Tumba, et c'est quand même Soumina, salaire, il y a un ministre qui dit Siango. Oyokingai? Salaire un ministre, combien? C'est là dans salaire, il y a ministre. C'est là Tokeno Malembe. C'est là. Ngaza ministre. Tokeno Malembe. Tokeno Malembe. Député provincial. Dans un pays sérieux, où il y a la transparence, les salaires du ministre est public. Au Congo, le salaire n'est pas connu. Mon hippie. Yo mon pandisa, on go tout nanga été salaire à ministre Yaboni. Et c'est là qu'on y est yango. Le Congo yebi yango te et l'équipe mon nene yango balingo yebi saote. Pour ba yebi te ko passe l'autorité mais ko sa biso passe. Oyo kingai. Sumina, o ba futa ka yebi, akwe go yebi sao. Akwe yebi sote. Awa sali don. Abeleli. Toi na poste ba kitsali futa na ina suka sante. Ou anande et ko bongisa mboka. Wane ko za permanent. Oh ya lo kutate. Soutien d'angai, ça dit, oh, on a joué un monoko, pour nous faire des certains. On dit ça, soutien, il y a un bon. Nous avons député Mandeli. Si on a un député, nous avons un Moussa, nous avons pas dit ça. Pour nous avoir un bon à Bika Golia. Nous sommes la journaliste. Bon, on va d'abord ça, Moussa. Non, ça, Moussa, nous avons pas dit ça. Mais est-ce que au regretté moko opposition au sali au regretté ata mokete aux alaise on a kosala yango pona bolamo Congo na kosala yango pona mo te mabeza liboso na ngai na osala oyebi pe lelo na beki kotamba na tambo makolo na yaki banda ndako te awa na cette vie makolo na ko ba kongomani ba ko pesa ngambote ba kongomani ba ko pesa ngai te ko ba ni tumba e pesa ngai sengo siko na ko lela ni na ko ta teze tumba na ngai te e tumba ya bato ebeli e tumba ya mbuka ye pesa ngai siko na ko lela ni na ko lela ponga azar ponga ma campagne te toi tout cas que l'objectif de ma vie c'est d'acheter une villa à 2 millions à ma campagne, c'est ça l'objectif de la vie d'un leader politique. Objectif dans les actions nzamba ko pesa ngai tena ko mobange na kutana na biso tande to bongisi Congo et ça la ngai esengo et yo ki saba yini ya Congo soni. C'est ça l'objectif de. Mais olobo tamboli no tira biso ate ko kotipe wenze hein. Wenze quand même bilo ekiti. Bilo ça nini? Ekiti na wenze. Tikangai konde ko ngai. Honorable Mike Mukeba. Tiyo kela ngai mako. Boko wana ko motungisa ngai. Bon balobi to c'est là ba fonyo César na. Balaka ki binoate. Donc na Goma. Balaka binoate. Balaka bino ba bite biloko kitatalo. Baye batangi na komba biloko ko kitatalo. Na o ministre na Samba. Daniel Samba biloko ko kita. Luvunu. Batangi ko tanga. Pe batama za ba biloko ba otanga so mitano so libwa. Oyo kitatalo. So biloko ya mitano kitatalo wenzenyo se kititalo. Tala makamba kongomani ba ko za yango wana. Esalami. Esalami. Na okangi awawa otangelinga Bemba. Bemba ayaki awa alobi bakotia ba taxi ngamo na lobi yango te. So na monokebeti bakozongisa nga nzela po na zaki ate. Nazago beta kumba. Na concentré kumba. Kumba. Na concentré. Oyo qui a depuis régime Félix. Bakano combien de fois? Ba mi balé. Mi balé. D'accord, na beta kumba. Donc na Félix na Kabila qui est mieux pour Mike Mukeba? Ne me demande jamais de comparer les pires et les mal. Le pire et le mal. Non. Yo moko Lucas o wapi pire wapi mal. Oh. Ngana Diobika ne me demande pas de comparer les pires et les mal. Kabila le pire. Félix le mal. Lucas so wapi les mal wapi les pires. Comme mangala nzela nte. Nga kota débat nte quand tu prends le pouvoir, tu ne prends pas le pouvoir pour tout le temps te comparer à ton prédécesseur.
tu prends le pouvoir pour réaliser les aspirations de la population. Aux autres, tu dois conduire pour ça, makambo, le peuple a causé là. Pour na kobonga na ye. Si ko bongi soko sa mi bumi ba mi sato 2-3 ans après to comme otala l'autre iliki okutaki 8% na Congo okomisi na 15%. Mai okutaki 20% comme na 40%. Nzela okutaki 3000 km comme na 8000 km. Balobaka pona ko sa bilan ya gouvernement, ce sont les agrégats. Maboki ya minene, l'électricité, l'eau, les infrastructures, otongi à l'hôpital au Boni. Ozo kangai yangwan. Bemba lobaki awa a Epsibino à côté ba taxi fluviaux. Olanda yangote. Ba taxi fluviaux. Yebisanga ces projets là allaient exister comment? Il y a des choses de fond dans le monde akabi de quoi moto nanga comme bela. Il y a des choses que je ne comprends pas. Comment on va mettre des taxis fluviaux à Kinshasa? Des taxis sur le fleuve. Et un taxi à miner n'endé mais batoboni. Et l'on la bango peut quitter bango. À ça saliango te à Pumbe à Kokangandoki. Moi des choses qui sortent de ce gouvernement, na mo le ko là, au moins ça faut baguer le gomongo. Na comment on se prendre le quoi? Ça faut bi suis-je idiot? Ou sommes-nous collectivement idiots? Il y a un problème. Ou bien taxi fluviaux. Au son mona yango pa imona mboka moko. Yebisanga. Et robando uta wapi? Bakotonga banini mabongo asika. Ils allaient construire des quais tout au long du fleuve pour amener des gens où et les déposer où. Quand on voit la mobilité de Kinshasa, une ville, il faut une étude sur la mobilité. Comment les gens se déplacent dans Kinshasa? Ils partent d'où et ils vont où? Si vous avez un taxi fluviaux, na moni ata moto moko te na bina tuni bemba mais talisa biso projet wana so yotambo andeni ba bino so bapanzi sango ba côté. C'est ça les limites de ce gouvernement. Problème actuel ya mboka na biso otera zanani matmuke ba problème ya lelo ya Congo yoko chana oh mwana Congo problème il y a lelo ya Congo ndiko ngai tokei na za mokonza mboka soko tamboli malamu abetele maboko soko tamboli mabe to longoli c'est ça. Tant kenda ki awa na campagne abaki bilan tant za beta to te na sai misala malamu azako beza yo to abaki yayi siko banzele kufi to longoli ye mokebai tant Félix ba kumisa ye programme de développement local baba geza yo baba ki te John Kabamba. Si vous avez des programmes de développement local et simité, il y a cause à Bissiga Nyon sauté, il y a Ali Nzambete, Ali omniprésent, ah, Ndeboye, hein, et ça n'a pas de Shanghai. N'a pas personne qui s'est Léona Zolela, Zan de Kei, Zan de Gozaï Souté, Zan de Monin. Zando Zando Batongi. Oh Batongi, ce n'est pas le marché central de Kinshasa. C'est quoi? Projet social. Oh ya maman bateka bitekute. Oh ya comme une galerie de luxe. Oh. Yango wana bakoteka bisika 1,20 m étalage $400. Oh. Nasuka sanza wando futa $60. Oh. Mama ya fumbu akoteka kuna. Oh. Siko tanto za kendo ba makambo zando. Félix ayakate alobite ya monaka zando na bomwana siko malamu balongola bato zando tango siko balongoli bango baye ko siko ko tongeloko oyo ko sate bango bazonga esute to kopesa mabe wana nana yebisa ngai pe pona la kisao ke ba mama ya zando bakozonga te yo za mopanzi sango tango ngobela mise ba mama na batata ya zando na bana bilingo za teka kuna tango misa bango wapi liste ya salaka ya bakombola bango ezali bakei libela. Si vous avez un zando mibale, zando ya bato mbongo batongi, galerie de luxe. Ba maman osko ba pembeni na bakato wana, ba kolongwa ka esute, batika li libela. Mais wana zato ke de liboso to donga sima. Est-ce que au nom de la modernité, on doit sacrifier des vies humaines? On ba koko sangisango te, ça ne peut pas marcher ensemble. Pour le développement. Yebisangai. Les lozan de Kei. Ce ne sera plus le marché central que tu as connu. C'est fini. Bako Sayote. On est sous-annoté. On est comme une galerie de luxe. Et comme magazine, il y a le Koum. Si tu as un montant,
Kibsangai. Mais tout le barrage nyonso ça les amabe quand même secteur nino yoza komona eta te wala ko tuna ngamotu na te yo lokola patriote secteur nino komona Félix a excellé yo mo ndako luka mais oyebi ke batanga état de droit le ministre de la justice azali ozomona quand même ba signé ezali ndeko Marc Moukebai yo ozomona te état de droit comme okende et comme otambola na tuna yo na personne bandakisa toke bapesi jugement bazuze bakati likambo oyo ya Mike Asenga na François Rubota oyebi yango to yebi yango te bakati yango te balobi Mike Asenga batiki toloba te so bato babie soko bakiba okango awe komi somo makambo na ko kuta libanda wa somo siko bapesaki jugement wana yali pour la Mike Asenga na François Rubota jugement lobby Mike Asenga komi libre aza acquitté jugement lobby François Rubota a condamné jugement ne se bimi na mokolo moko na procès kaka moko na jugement wana imaki lundi mokolo yambo ya poso eleki okingai mokolo yambo ya poso o eleki tango toko mokolo misato na kombo ya sima ya jugement wana na kombo ya jugement wana Mike Asenga bimi boloko kasi te lelo o ba condamné ki na koti boloko te yango yo ko ebisanga de état de droit so akota ki lobi na ebité te ngala bima tika lo tika na makala te yebisa sikongai yebisa ngai wana nde yo bengeli ngai état de droit jugement et pas boye basaleli yango po moto abima les mêmes jugements o yesingala kende boloko te lelo ke boloko te yo ye ebisa ngai état de droit so na yangani na bien biso eza état de droit to bina lingaka Félix te ngana moto mabe babengaka biso ba haineux oh jaloux bazo ebisa bino makambo mboka yo tama mama mote yo komi nango ngoma zuwa yango zuwa to weli ni elo into weli peto ko weli ni yebisa ngai wana nde ngo pesa nganda ki état de droit soki za bebisika oyo yo mutamba sema musa malamu na kondima loko na moita bimisi bato na makala yaki na 15 000 prisonniers pas ces aïkouna koleka akitisi na 9 000 on est maintenant en deçà de 9 000 bato baza kufa mikolo nyonso bato ba kufa sous bongote na wanga nango te na robetele maboko Moukebai na robetele personne c'est abaki c'est sous bato babima esusu wana ezelo ko malamu asali ba o baso baleka liboso na ye batika lo sala yango te mais ba bakaza populiste alingi babylonais c'est là moi uti ko betabi je sens l'odeur de détournement. Ah, voilà. Premier ministre, Silika Makasi, Toke Malembe. Au moni sika, na bisaki yote za gouvernement Mambikudi. Au moni desko ndenge nini kokanga bandoki baluke li bango mo bakomo swana. Je sens l'odeur. Ah, au moni pas Mambikudi basuki. Bambikudi bakomo swana bango na bango. Au moni pas basuki. Au moni pas gouvernement ya mama kopo suki. Moukebai. À l'époque, Moukebai lit. Kabila doit partir. Ozo ebangoti. Bima libanda. Ya kosaka te. Bagaz ozwa. Na telemela ye na ndenge ya kosaka te. Kabila kei. Nini changé? A komi ya za libanda ya kokoti. La tourni Kabila lumwe. Lit no. C'est bon non? Pour Kabila lumwe akei. On s'appelle na lit là. Na s'appelle ko auto zo vivre lelo. On s'appelle na sango là. Auto vivre lelo yo sala Kabila doit partir mon colata mon côté koleka Kabila est parti aujourd'hui nous avons Félix Obaluki Lisusu Félix doit partir mais finalement Moukebai toke malembe eloko ezali pasi ali tango nako ba Kabila esengela kende eko bima lokwa naza moyini ya Kabila na moyini ya Kabila te ande bo continuer mabe kasi bo continuer ezali ndeye yango antoko sangisa nyonso elingo lo batete tan Kabila kei na balukili Félix omona kinga ya wate lingomba na ngai kota ki union sacrée na sepelaka na beta maboko bongo siko union sacrée mosani esai na Congo na assemblée provinciale ya Kinshasa tango union sacrée ba ye bakoti bakutaki eloko babengaka dynamique ngobila bapesaka ba député ba l'équipe tout comme ça plus de 30 députés corruption hein 2 000 $ chaque mois. C'est combien d'argent? Bon, ça, non, Missani. Tant que l'ongo FCC cash et comme union sacrée, l'ongo de 2 000 à 3 000. N'a bête ma boko. N'a ce peu là. Yeb Sangay. Et à l'ingambona Félix, c'était.
soto kutene soki tokolo ba lit ya mukeba ya ba individu ataka système te Kabila le comme Félix système wana e ali yango te uti lo le kwei na se e kambami na bato yango na kobundisa moto wana to bato wana kasi naza ko ina bango ata mokete na oke ya bango nde mawamba mosusu polo kwa siko eza bazo ebandinga osanga te maele suki bango tamboka neko yoyo kisango te ba sanction comme diplomatie agissante te nako ba politique ba foage nazo baka pone tumbate le développement du pays dans l'ensemble gouvernement bande peine mboka c'est beaucoup na suka yango na ebisio a tete ali ba bisika mso tamba boy okuti bakangi chantier yo comme na bisika te ba chantier boni bakangi manzanda bota na kati eloko réalité. Ils ont tellement mal géré que maintenant ils savent plus par où s'y prendre. J'ai pitié d'eux. Pitié. Ils auraient dû, dans le premier mandat, banda koto. Si ko bazongeli nyonso, ta banzela ki sa bazongeli nyonso. Yebisangai suko. Yebisangai. Et pas baboga matiti na kisasa, centre d'enfouissement et kufa. Bakuta ki mobimba. Mituka pona assainissement ya ngumba Kinshasa bakuta ngobila kuta yango ata une vingtaine lelo mutuka matiti ba bwaka ngwapi omitunaka ngobila za bwaka na mabenge na ba érosion oyebe yango te na binza devo areba bongola okombe comme arrêt solo oyebe yango te na maternité très bien. Bana na ba maman ba matete ba la kate solo na solo. Maintenant solution dans tout ça c'est quoi? C'est vrai de critiquer. Maintenant to côté est-ce que solution et vous allez nini mat. Ce sont les élections. Au côté prison. Ce sont des élections. Ce sont des élections transparentes pour peuple yemoko apona ba obongisa Congo. Élection. Il faut revoir la constitution des problèmes. Ah, ndeko nangai. Na ebisio logola bango moko basi babi balongoli biloko bakomaki nyonso. Awa, o bater babi o balongoli yango bakena. Bango moko basi balongoli yango na ngonga ozongela yango te. Très bien. Okinga ndeko nangai. Na ngonga ozongela makambo wana te. Bango motana bimi na tuni abi boyebi senga te bakomaki baba balongola yango na butu malembe ngabi nani atindi bango abi bango les garants de la nation ozo kangai très bien ozo kangai de yango tobi na yo eloko nzele ya kamuko ata lelo tozo ba dialogue ce dialogue c'est pour des garanties afin d'avoir des élections transparentes, rien d'autre. Rien d'autre. D'élections transparentes. Oh, il y a Moutine de. Mais il y a qu'à dire. Ce qui est l'élection Salaminde, Bukavu, Goma, ils ont. Non, non, non. Non, Toko Taka, c'est la position. Pourquoi est-ce que Kochanga na Mutambote? D'accord. Et là, quoi, on a le biango pour Tuningai pour l'ensemble de la situation du Congo. Au Tuninga pour la Goma na Bukavu. Au Lingo Changa na Mutambo. Donc, ils go pour la Goma na Bukavu. Pour la Goma na Bukavu. Mécanicien. Quand même, gouvernement union. Oh, on est allé, Bazako Fongola, union sacrée, Psycho Bago Fongola, on a mouillé. Banga basa a débauchage na Boutou. Babi bato bakoyate bakoyoka soni, barozome na bango. Babi tolo bango na moi, babi on a moi. Si quoi moto a kende na élargissement et union sacrée, à quoi on est en kabi? Non, c'est pas du débauchage ça. Ça c'est un appel du chef de l'État. Où te va aussi bango de là. Ça c'est très bien. C'est un débauchage. Si quoi comme un débauchage officiel. Bah pas si ba débaucher argument. Yagoya. Yo qui était moko na bango ya nolabi. Oui oui pour un appel à l'unité, moi je suis prêt à travailler avec le gouvernement. Moko ça yonaniti. Oyo qui était. Olandi était. Muzito. Alors bien alors qu'il était demandeur depuis longtemps. Il est pour. Azako Lukanzela au côté non, parce que Félix Assalisi Bango. N'est-ce pas qu'il résoudre le problème? Ça ne va pas résoudre le problème. Mike Mukeba. Non, non, non. Finalement. Non, 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 non. Non, Félix. Non, 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 Balobi Boye. Babi Boye. Félix Yemoko. Ali na kati ya problème. Na conflit to ali nango biso na kati pe na kati. Bon, boni ya comme otande absolu boko aloba boya okota gouvernement. Et sengeto vana na eto solo la. Toyokana. Pona to tambole longo.
o wana ezali initiative unilatérale et ko bongisa te oyo zui yo moko na makanisi oyo ya yo okingai wana yali ba ko fongola très bien union sacrée. Merci beaucoup. Merci. Soki pe okoma union sacrée et allié. Oyoka isango bakangi babia nanga batiango aux enchères babi mutaoya osomba eza pe parmi ba po ko sala que na oka ki peka ka ndeko so ba na te ba longoli yango balongoli on suzu de na oka kiti oyoka nanga ndeka lela ki na interview alobi bazunga biloko la ngai bana na ngai mwasi na ngai nene komika boya bakangi basalibo eza pe une façon ya ko sala ki akoma faible non c'est une bonne politique mais dans yebisu yo te bazu biloko wana bazongisi yo zongisa ngaka te Pascal lela yiti po aleli soka leli moto so eloko esali epasi ngana lobani aleli ça c'est très bien Maître Kebai oza contre ou pour dialogue et puis dialogue ngo sala malolengeni dialogue yo zo mona tete toko ke de dialogue o ya batata episcopo na misoni na mupe bozo mona bato balongwe awa bakeli banda mboka bozo loba o te bayambi bango te mokonzi mboka ils sont reçus par des chefs d'état so mokonzi mboka tine bango te bakonzi miki Afrika bayamba bango non tout non c'est la preuve de mokonzi mboka tindi bango tango ya sena na Sadek basangani na Dar es Salaam na Dar es Salaam bomona été mission na mupe bakomaki okai moto na gouvernement te meri bango boyebo lukele mbandeni po na kisate mokonzi mboka yebi eloko ba osa boyebo lukele mbandeni yo kwa na makamuya yao makamuya lo ba moto landa kaite muya so asali mission na suka ngoka 300 vues 300 vues 200 vues c'est-à-dire bato balanda kaite 200 vues OK bye oza somo ya so mokonzi mboka yeba te ndenge muya za porte parole makamba gouvernement bato bazolanda ngote muya ya sila gaz oyo mo kaze populaire asila bato balanda kaite bato balanda ka muya ya te so muya sala émission ozeli poso eleki poso mi balo tele mono 280 vues OK bye 280 vues pour la nuit Lukuta bato balanda kaite très bien toujours progresser malem pour la yambape ba message na fongola téléphone té au période to ça lango eza moi iki mais ma message bato bazar au coma na kotanga ba message la bino le plus vite que possible balobi Cholé après ça ba message à bien te bazo boma baswahili Cholé or ils a Lukuta d'après les informations ils a Lukuta so bato alolenge wana nde bakoya osangisa bato po na lingina loba likambo wana na landaki yango na esika nazalaki na makala pona e baso eza solo to Lukuta ya lipasi esengi na vanda libanda nga moko nata na miso na ngai na yoka matoi na ngai na kozala na pasi pona ko na motuna na wana ça c'est très bien wana lungwango kitoko kitoko na kimi yango kitoko nda crochet malamu félicitations malamu mais quand même réplique pe salami bato baza koloba bite moto azoko aza hotel ya AFC c'est Joseph Kabila aza na côté ya baswahiliphone to ba sala rébellion bato bango baza ko boma n'est-ce pas que ce sont des Swahili entre les deux il faut condamner Kani motu na yo zo tuna yango ezo bana likambo yo eza sans fondement ta question repose sur des prémices le président a dit Obandina ko Kabila moti le président a dit na interview mo que Kabila ndaza à la base ya makambo zoleka yo za mopanzi AFC za c'est là to que no maklembe so AFC ya Kabila to que no maklembe goma na bukavu c'est là to que no maklembe tokei ndala mopanzi sango tokei maloba ya mokonzi mboka c'est pas une parole d'évangile mopanzi sango so biso likambo il vérifie il recoupe l'homme le plus informé de la République ça c'est un principe en journalisme mosale sa marabon et yango les obo mboka po mo bapanzi sango so ba ke ba yebisi likambo
kande ba yebisi aye kokoma. Il faut recouper. Il faut chercher la preuve. Et ali wa preuve. La parole du chef de l'État n'est pas parole en démocratie en tout cas. Soit aller en démocratie, malobane ali bonzambete. Malobane sengeli to kundola yango tota la soez ali na solo. Elingo bate soka lobi biso baso tobi amen. Non. Ezakate batangi si bongo te na kelasi ba panzisa. Batangi si yango te. Okomona. Batangi si yango te. Na pesa onda kisa. Mutamba habite bato na makala ba oliamba misato. Sikoyo yo mopanzisa ngo. Elo geni ezangi yo po ay mopanzisa ngo pa komi na makala balia kamba misato. Longola makolo na ndako nao kende na makala tuna ba prisonnier bakala yalika ka ba option accès oye lokolo yeko tala batoti mukeba ya zaye kunati obi na yeko tala mukeba peso ko yena makala visite bandara 9h30 so va yena makala et pas ba visiter te na 15h okomona omote ba pesa biloko koyamba misato te po okomona te banda ba oyaki biloko na ekotite po biloko bakabola ngamba be moko yo moko komona na miso na ote de 9h à 15h ba pesi biloko oliate siko de 15h te bakanga boloko ba pesa biloko ba misato siko mo pandisa ngonyoso yekaka o mutamba ko lobby yepa komi non. Ce journalisme conformiste là pour accompagner les institutions n'existent pas. Les journalistes informent. Oyo kangai informer za yo soko lobi na ngai na teli kamba o likamone boy na gando tuna pe kabila na lukabile bo mosusu ngai moko c'est ça. Très bien. Ba mupe ba kei papa ba moni nanga ba rebelle ba moni ba mupete ba moni kaka bana batu ba jeune na batu ya kokata mitu bakati ya kobeta masasi babeti là où les gens pensent comme si ba mupepe on dit basa la kati ya J bake ba moni nanga ba dusoli bake komona Kagame. Pourquoi présence na bango na Kigali? Pourquoi komona Kagame pendant que tu dis que le pays agresseur de la République démocratique du Congo c'est le Rwanda ou institution na Kigali kasi yango na senga ko kendo yoka eti po ye le but ko sa mabe na Congo c'est ko kendo yoka soko yoki ete soko sisa osisa likambo na est-ce qu'il faut ko yoka to il faut ko attaquer soko yoza makasi ko attaquer yoki bango ba ya ko attaquer ou attaquer bango ba poni nzela ko yoka yo le koza makasi ke ko attaquer ye oko zen bayambani pe bakandi ba tuni yo zo zen n'est-ce pas que amonga koza la jewana ndeko nanga na biboye bayambani na Kagame soko yo na makasi c'est qui na muto azoboma bandeko la yo soko za na makasi ko attaquer Rwanda na opekisa nani akopekisa yo. Le Congo est un état souverain. Bango ba moni nzela o eza malamu pona bango bakende ko yokai o aza makasi ya kobeta abeti ngambo ya liwa nani apekisi yo yango komi bitumba ya o ya bilai moto akolenga so batike bango etumba boye akoke tumba basimbia komona kalme akalme oh te beta ye beta ye ya kobeta moto apekisi te. D'après Yozo, mon RD César, forte, deux à faible. Natango toali lelo natango etumba na boy ko na mutuna na wala. Po na koya ko kima solo. Okima. Na okima solo. Okima solo. La vérité. La vérité. Na ni golobate po na ni armée na ngai eza makasi. Yango mituna musu na ni goloba ngote. Ate eskana ko mona te na vandika abenye. Ozo melara na komela ataba koti likof gum oyo mona na komela moi lo bezate comment pour aller armée na ngai et aller armée à félicité et aller armée na yo et aller armée à bana biso makamsu to komona leo to ko loba yango te to vandi kimia mais commandant suprême pe faut chaima boko obi faut commandant suprême commandant de force soka memi mboka na nzela o ya malamu na tiema boko te. Bongo lokwa biso to ko linga dialogue mokolo akoya na yepa koya na nzela dialogue to tie maboko so dialogue ndenge ni parce que bino fa ngai na ko ba dialogue ndenge ni bino fa te na ko ba dialogue bino bosalo ko bana na ye te na ko ba dialogue te na dialogue
na dialogue te boye te boye au sein audience et pas à chef de l'état na dialogue moto aza na monopole moto ali na bokonzi ya kolakisa bato ndenge osama ali te mais c'est lui le chef eza na ndenge tokoyokana biso banso ndenge wana nde dialogue ekosalama mais so bino bolingi lolengi wana baolinga peta bao balingi lokumu toza na yo awati buku atondo lobeton yamba biso tolobi na yo boye tokozela ti toali awa soki osama te nga nayebi si yo te suka na yango tokokutana wana soki esama te nga na nzambe te soki osukama te nga moto soki esama te nga moto na mokano suka te na kokamba Congo yango wana. Merci beaucoup ndeko John Mbote nasepeli makasi koyoka lisusu ndeko Mike Mukebai meloba na ye azongisa vivacité na ye akomi malili eza pasi ya boloko aneza motuna. Bonjour monsieur les journalistes, yebisa Mukebai atika na ye temboke pomoki oh ndeko ngai. Merci beaucoup. Je crois que ma message est au côté belé. Ndeko John Kabamba bolo bela dollar eza komata makasi. Tindela ndeko wana message wana. Tundela ye tuna ye bafuta kaye mbongo boni so bafuta kaye. Parce que bazo changer ba gouvernement mais pas ces ont continuer kaka. Oh barocha to continue kwa koza malam. Batie mama Judith batutu babilo kwa batie mama. Même nanga la sepela yi. Mama ye ma papa. Mama otuni de rekola fufu mama sagi alo tata tika tata nini c'est vous yebi kasi yebi seconde quoi comme wana pour la nini so ba changer bato les ba porter solution et ça toujours bilelo na bilelo et ça nini et ngolo bate nyonso ya kokufa esengete gouvernement wana ekenda pembeni gouvernement mususu ya o wana balakisi te ba okokate yango wana. Tu penses que c'est aujourd'hui Batangi Moïse Katumbi, président de la République? Tu penses que tu vas vivre les lots? Moko boko kate bokonzi moko wana oye uti na moponomi mukeba zana kati boko mwande to ko sepesa bino na mokonzi Katumbi. Bo banda wapi po bo sepesa batu? Na yebi yango. Programme c'est bon. Katumbi. D'ailleurs, tu vas sur le toza en campagne tende ko ngai limbisangai. Toi en campagne te. Limbisangai. Ozo batela ye limbisi te toi te tika toi en campagne te. Na ya okota na solo ko ya campagne. Pardon. Tika ngai. Na lingi yango te siko. Mike Mukebai. En personne. Et ali nzambe ali ngai te. Nzambe moto asali biso bato. Loku moto pesa na ye. Oko kangai. Le coup muto pesa to zongi selande ye biso to bato to koleka bako tuna ka biso tanto soleki osalaki nini bako taka banda ko tongite mba moso banda ko tonge ko bukana ka pe mvula mosusu bukani kasi o tiki bo moto na yo tiki yango nde ko tika seko na seko mukebe et ça la rolo lengeni bolobi Kabila a géré pendant 18 ans. Kabila détruit ce pays. Après Kabila Lumwe, baké dans opposition, les lobos sangani na bang. Après ba o pe bazo gérer bolo bazo gérer mabe. So baké dans opposition ba komi batu malamu. Eh balobi na ote opposition comme eska ya kosoko bato. Mais bosokoli bato pe perdre. Moto sokoli moto. Moto te toke malembe. Moto sokoli moto na makambo sa réalité. Et ali na tango to na posa etumba. Totali te bango moko na maloba na bango bazongi na nzela to ko tambola longo yango to ko tambola longo okingai te bandeko makambo biso zo bunda po bongo na bango pe ba obundela yango po na ni to sangana te yango wana o isalami ngana ko kama ko tuna ngamo tuna wana manda eleki liboso te bakanga ngai na sina pesa makanisite to sangana na benga kango atelage ya 4 na Kabila na Katumbi na Faulu na Matata eloko nya sika yo lingo tuna ngamotuna nazala ngonga suya ko eno na yango te na sina loba yango kala na loba yango. Très bien. Mike Mukebai boso to aussi sananga ko senga nzela na bakisa maloba mibale ya liboso ezali ya ndeko nanga Jakindala yo moto lobi nanga te to na état de droit ndeko nanga John Kabamba babimisi biso na boloko
ba misi pende ko Denis Dushoshwa. Denis Dushoshwa na Jakindala ba ki ba consorte kasi ba kanga maki prend likambo moko. Bongo boni ba tikindala na boloko. Et comme il y a kokana moto. Oh, Jakindala bimide. Jakindala. Ah, Mukebai. Oh, kangai. Oh. Cette dame là bimi. Pas abimi. Oh, afina ba réseaux sociaux. Te wana yo moto bakisi. Non. Ngaya nganite. Yo landa relema de. Te ngaya nganite. Na réseaux sociaux. Tika ngai na koba. Ye abimi. Tika ngai na koba na koloba. Tokei. Yami bale na koloba mbela pona ndeko na ngai na tiki na boloko toaki na ye na cellule moko Justin Ngole capitaine ya FADC. Bakanga ye banda 2005. Lelo mibutu kumi bale 20 ans azalaka prévenu. 20 ans prévenu. Na obele la Constant Mutamba. Na mwete Mutamba zana makanisi ya kobongisa justice ya Congo. Azo bunda pa bongisa. Et bozo kumisa Mutamba kasi mokonzo ayeyo kumisa ete. Tika nazo kele politique nini wa. Nazo mona te na lobi azala makanisi za kumisa mutu te. Oh na moni na. Ya za malamu Félix Mabe. Tika na kende. Mutachaki. Tika na kende. Angumela kaye. Na lobi boye. Telelo yo. Ko landa likambo ya Justin Ngole et ali pe ko bongisa justice congolaise. Soko ko kota likambo wana. 20 ans prévenu. Na gobele la paix auditeur général Ikulia. 20 ans moto ali prévenu telelo te l'équipe mingi. Merci beaucoup. So ba ko kota la likambo wana. Très bien. Bonjour émission Le Peuple parle, il n'y a pas un mauvais troupe, mais plutôt un mauvais chef. Monsieur Félix Tshisekedi n'est pas à la hauteur parce que c'est lui qui a mis ce pays dans le chaos. Mike Mukebai, l'homme à l'intégralité, toujours força. Les années de communication du message. Bonjour papa, mon pandi sango. Tuna papa Mukebai banzo komi mi bale ezo bunda. Banzoko mi bale ko bunda. À séparer B nani. Banzoko mi bale ezo bunda. Bana ba mona kapasi c'est que baza na posa batu basila azolo banini pona yango wana eza mutuna. Bonsoir, na problème ya premier ministre pona ko kita ya biloko. Est-ce que bomona déjà musapi moko et sokola elongi to place bato ya mabe bazali yo mutu ya malamu okosala musala ya bien mutu ya malamu nani mutu ya mabe nani on très bien tokomi na suka. Je crois que toi qui peut ba visite après kobima na yo bato baye kotala ngai pe na kete kota bato le quoi président Martin Fayulu bandeko ya association nationale avec Bolota na Ados Dombasi bango pe ba kotala neza bobongisa na suka bokochela ngango na uti kotinda ngo sika sikoyo mais naza ko annoncer bino potokomi déjà la suka mosala kitoko. Il y a lieutenant général Kasongo Kabouik, Institut Kabongo, EP1, EP2, ils ont servi na bon dans chaque école, ils qui 254 bons, Institut Lumumba, ils ont équipé, ils ont qui 254 bons. Œuvre, il y a lieutenant général Kasongo Kabouik, Institut technique social Bipemba, EP1, EPD, et ça là qui servi, maréchal EP1, EPD, Bangope Bazoa qui 254 œuvres, il y a service national avec le lieutenant général Kasongo Kabouik, au moins quand même mon salaire lieutenant. Et là, tout ingaï, et là, na monité, et là, comme madame, il y a comme qui na mosana, il y a service national, à l'ONU, na kamo elelo, a comme ça mosala, pour na kobongisa te na ba été. Très bien. Et aller le kokobete maboko pote o basala ba pesa ki asali yango kasi abongoli abakisi sumaele pona kosana musala ba pesa ki ete na moni yango tali malamo ba école les otonga akoba liboso na service national et kosunga mboka na biso. C'est vous féliciter. Nabeteli maboko longonia. Yamba liboso yamba asaka musana mama malamu yamba liboso abete maboko te j'ai Kasongo Kabouik. Yamba liboso abete maboko te pour le lo ya lo banangai oko féliciter ye et bongo Félix
olingo loba esu bongo akosala mosala malamu na sina pesa ye longonya na bakisi esu longonya lelo akenda liboso ya mosala na ye. Merci beaucoup. Ngai nde natondi yo matondo mingi mpe na bakongomani banson oyo basungai ngai na esika nazalaki ya pasi oyo bazalaki na losambo mpo na ngai oyo batikaki ngai te lokola mama lili luungu na bandalungwa mwa oyo ye azalaka nango aotindaka na boloko nayebaki ata mama wana te bandeko ebele moso mwa nguba ya kokalinga boye aye kotikela yo mwa mokokoli ya lipa etalisi ngai te tumba na ngai eza ya ngai te eza ya Congo na bakongomani matondo na bino. Merci beaucoup, honorable Mike Mkebai, pour demander quand même invitation à les peuples parlent à souverain de Aza. Likolo ya nyonso epelele mission ya kati juste après ngai azala ngai a déjà la kati ya plateau, ça c'est très bien. Nazoti kabino bolanda élément ya sursaut avec descente à force ya honorable Ados Ndombasi ayaki kotala mwana Kongo Mkebai baklekaki moi ba bipai moi ebele tozolanda ngo et puis bo s'abonner na chaîne YouTube Le Peuple Parle TV officiel. Merci et bye. Merci.